ngani Karine Mokonzi na mobali na ye Feli Tigre ya mabete mais kozonga na yango Karine Mokonzi abosala ke lokote peut-être Karine Mokonzi asongeli Tigre po sika kolala ezate poto yoka ki ka komi kolala epai ya afilora Tigre ye alaka na poto gambara pia kalokola na filme po ayebi ko vivre na Karine alokwa buchwa Karine moi $100, moi $20 pour azar ici kasa la raté Tigre sala na société o memisa batuma bende 1 tora 2 tora 3 tora nde musala sala na poto kota Karine tan sous moi 20 moi 10 et bi manandenga moi facilité siko Tigre andimi ko zonga na Karine Mokonzi na bopete siko yebisanga Tigre azane loko bosana ke pa ya Karine Mokonzi yangwana zongelie tope Karine soka zongeleli Tigre seka zongeleli Tigre po na place a rolala RDC News. Nanya koloba lisusu. Titia solo eye. Yanangala Xbas. Toneka. RDC News. RDC News. René Abiri. Le Macron. Pacificateur. Selena. Malamu. Abonnez. Basobanganga. Abonnez-vous massivement. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Bana Guinée. Trace RDC News. Bana Poto. Information à source sans parti pris. Abonnez. Moutoua qui m'appelle. René Adiri. Banganga. Le défenseur de la presse. Trace RDC News. Bassi Balala. Bonjour ou encore bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivez votre émission à travers notre page Trace RDC News. C'est moi votre humble servante Ritz Kapinga, mais j'aime bien et ça l'a bien. N'oubliez pas de vous abonner et de partager notre émission. Je suis là, je ne suis pas seule, je suis avec un invité. News. J'espère que tu bois bien. Mais lui, c'est René Abiri. Bonjour René. Voilà, bonjour Nayo Ritz, c'est moi na Moluba. Donc, ndenge mona Alexis Ngandou et puis moi na Moluba pe. Donc, na habité so bo sala poison ba luberi. Donc, il comme na ngolo communauté to ndenge ni. Donc voilà, merci beaucoup na Paula Schengen qui l'a Londres. Moi si on zamba 8 ans que là pendant une année, donc nzamba oka douleur à ganga ai. Donc partenaire vraiment officiel, il y a René Abiri, donc Cornelia Douci Givenchy. Voilà ma batunanga vraiment donc maman nanga Blandine Osako Ota Labiso sans oublier Blandine maman Nabiso Blandine Combo maman Nabiso Blandine P Combo Roya Air Moko Blandine Poutou, voilà Blandine Poutou business. Donc Oto Yoka Yoka Bayemba Yemba maman Blandine Poutou et puis sans oublier maman Mimi Moujeka maman la Chris Kalanda, veut dire que Batutu Balinganga René Abiri do René Abiri azaba question bien quoi Paulo Veri de sous azota la biso donc monté maman Moseka pasteur Papin chef faut boire rapper mon basal na Nzambe et ça là vraiment moi bien bo sentir na Nzambe là il faut musal na Nzambe pas contre na dédicace pour autres fongola pe makambo Papin chef voilà naza ba question ayo bien nzanga. Ok René Abili Mikolo babibi no mbanga bata ya héritier watama mais tu comprendre tes albums la bino peso ou mela. Hein, Tolembi quand même cause le colo bela anani ba actualité na bino bozo mais la makasi en fait Tolembi aussi. Voilà, merci beaucoup, c'est une très belle question. Héritier Watanabe la cause nostra la pulga moto ya tembe totorina la cause nostra au appui à pesi couleur ressentir que TNT salagi nango TNT mais senga ki ba bakisa sous produit moko pour na rotala ba qualité ba clip a bongo depuis to ba qualité ba clip a bongo soto zongi wana mukili ya kalande ba qualité oyo ba vient na biso juna janana ba bando salela ba série wana ba yaka na ba innovation. Donc Héritier Watanabe a une innovation. Après avoir co-créé Orchestre Naye, to bimi c'est là qui bino premier album aux ala qui retira da carrière d'homme.
Congolais tout a CP là qui partout azala qui voire même ba étranger héritier watana be mutu o ba to pesa qui chanceté mais na bokasité bonzambe musique ya héritier et déborda qui déjà ba frontière na minutes oyo photo lo ba rapper moko vérité na ba tout ba otala biso monde entier que héritier watana be fait partie parmi des grands leaders du monde oyo to lo bele na minutes to lo bele ba Michael to tanga ba Chris Brown to tanga ba R. Kelly to tanga pe héritier watana be donc parce que on ça la musique oyo pesa vraiment fier. Il y a drapeau, il y a Congo, parmi les icônes au Baouti qu'on nominé déjà dans le niveau des États-Unis d'Amérique. Donc, tu vois qu'il y a qui bino désolé, au wapi batutu bayo qui ango Congo mobimbe sepeli et puis ce qu'on remarqué na désolé, tu vois qu'il y a mingi ba maman. Est-ce que balinga ba bois kaori tika pinga mwana muluba donc chant de Jessi là qui. Donc batu bayo kokaka par rapport à Spertige. Donc tout ça bientôt là tout déjà décembre déjà ngo tozo koma exclusivité, il y a album et Robima batutu là. Donc je suis désolé de continuer à toujours consommer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Vous sentez déjà que vous réponse na bino botuné pour héritier Watanabe. Renard a siré bisoto donc il y a bien Zoya. Tu senti qu'à la minute. Maramba bien Zoya parce que héritier na minute sur la base à Paris. Il y a Pongo Pontiac Ota la biso ba fanatique tout. Il y a la cause nostra la poule Gabota là, ba fanatique qui vient na biso PDG Bobo Beloy na kata Paris Ota la biso. Donc ba fanatique comment ba linga héritier Watanabe ba responsable ba Blandine Osako ba maman na biso Blandine Mputu ba Jeannette Bonjale Pembe na Pembe ba zotala donc eza mamuto rolobela te voilà. Ok, toujours on continue la news na biso René non linga na tuno question mon po yo lobela fort mamba Karine Mokonzi sinon yena mbali na ye nde baboyana ki yo lobela ki en France ko lelo bango bazongani yo lobela ngona ndeni po de bien muta polémique ne yo. Bon, au moni il faut qu'on se dise vrai. Eza internet quand to lobaka les églises libala ezali institution divine o wapi quand ndenge Bible lobaka na biso quelque part il y a des élus il y a des élus et des appelés. Il y a des élus et des appelés. Moi, connaissant ces apôtres, je suis journaliste en matière, il y a domaine d'investigation. C'est-à-dire qu'il y a peu d'élus. Donc il y a peu d'élus trop on a comprendre les autres pour antenne qui comme lo soloso. Donc c'est-à-dire que na minutes oyo Karine Mokonzi nga rena biri na ko sepela na malheur na été. Eza nango internet oui, ba point de divergence ya mutuna mutupe zalaka. Mais malheur ya mutunga rena biri na ko sepela nango te liba les ali institution divine. C'est-à-dire que pour muto comme na niveau ko bala donc liba eza matière à ba qualité, ba performance. Donc c'est-à-dire que ba préparaka yango et bandara depuis parler bo maman. Si moi na koli a komi pe na moi tentative ya mibali ainsi de suite. Ce qui bazongani Karine Mokonzi na mobali na ye Feli Tigre ya mabete mais kozonga na yango Karine Mokonzi abosala ke lokote peut-être Karine Mokonzi asongeli Tigre po sika kola les até poto yoka ki ka komi kolala et pa ya afilora Tigre ye alaka na poto gambara pia ka lokola na filme po ayebi ke ko vivre na Karine a lokwa buchwa Karine. Moi $100, moi $20 pour azar ici ka sala raté Tigre sala na société o memisa batuma bende 1 tora 2 tora 3 tora nde musala sala na poto kota Karine tant sous moi 20 moi 10 et bi manandenga moi facilité siko Tigre andimi ko zonga na Karine Mokonzi na bopete siko yebisanga Tigre azane loko bosana ke pa ya Karine Mokonzi yangwana zongelié topé Karine soka zongeleli Tigre c'est ka zongeleli Tigre pour na place à rolala. Au moins, moi, si vous avez place à rouler, la communauté là, si vous présenter un carton dans mon espace, il y a 2 mètres. À quoi accepter là, la peau, est très important. Mais sinon, Baba là, n'a vraiment dans le vrai. Donc, il y a un kanga Rena Birna Koloba. René de Mounoko, il y a un peu de sosola bino, pas du bec, qui va continuer à sosola bino. Alors, il y a un janvier, non, nous coupons mon atta matadi, pas maté, ou t'as bien on a bu matadi. Abia ta kasangou, la pomme non, beaucoup maté. Talaye, à qui de Amwanda. Ce qu'on a le bel on y. Bah, du bec, bazalo là, bah, mouillaka, azune à 18h. On parle de Bamangungu, il y a Djoubek
ngana Hollanda ngoto ba Jubek baza bana baye bakuti biso na internet da to sala ba boulot na biso comme il se doit muto lokwa Jubek adana santé médiocre yende nga zawana soki voyage ata ya Brazzaville ba webi c'est pour même ata voyage à Brazza et comme osenga il faut kende wana test ya coronavirus ke ba cheka kiyo musiko santé ya Jubek na Brazza ba kobanga poko ke kokufelela bango kuna ozomba adana santé mo déjà non ya bien te et puis dede na mata avion liboso ya Karine Mokonzi na mata avion liboso ya mobali ya Karine Mokonzi na mata avion liboso ya Jubek na mata avion liboso ya Bina File René yonde malobebele c'est ça non ya solo ba préveza te ba préveza li o Rena birizela te na mata avion liboso ya Bina File na mata avion liboso Robino Mundibu là na mata avion liboso lisusu ya nani lisusu donc baza vraiment belé Rena bira mata avion liboso na bango Rena biri na mata pe avion ya Keno na Kei na Zongi et puis na ba nyama kor na mata avion liboso na bango René yonde maloba Rena biri oh na période oh et puis Rena bira mati avion ya AR na Kei pe na Zongi Kinshasa de na Kei et puis eza vol moro international de Rena bira longwe na mukanda sous ordonnance ya chef de l'état na kendaki mission de service na Kisangani wana toleki bien général Massi na pesi mbote pe na ve na biso oazalaki ancien premier gouverneur ya ville de Kinshasa donc kombone ça le roi ko échapper nga Kimbembe Mazunga donc j'ai été bien reçu chez le premier gouverneur de la ville de Kinshasa Kimbembe Mazunga na résidence Kimbembe et go banda wati Daipen donc etalaka résidence abongo na ezalate chambre nanga ya koloba kutu ezato voyager ki nzela moko na fali et puis nga na fali pour bato futaka avion billet $350 yo solo banyoso ana yo bimiso katango ya bimiso na mwanda ngakutu makambo ezali bato bamona ba photo na lala na hôtel de luxe de yokoloba kutu trop ezate mais Jubek accueilli voyage ya Luanda soki Mwanda soki nini et puis accueilli na Kikalungu wana ba bimise lokwa dépositaire ba sac ya ciment Jubek ozo comprendre ce que motake de premier voyage ya mutu na vie akende dali Mwanda ce que nanga Rena biri muna kenda Brazza na Borwana cano rapide na Kei aller na retour donc Jubek aluka nzela mususa ko kimelela na Mwanda atse ko luka ko critiquer Rena biri po na carnet ya avion ngana eto na ndenge moko te ngama na kenda ma batsa ba print batali ba print digital batali Corbillard Vandam batali so kobota to kobota ba monike Rena biri kobota carré na kenda ki voyage na Zongi donc naza na Kinshasa Rena biri oh no solo baby yo ka onyo solo ba yo ka yo te bongo batulora ba Jubek vraiment Jubek ya azui voyage ya Mwanda ya ménopause Jubek azui voyage ya Mwanda ménopause voyage ya Mwanda ménopause ne kutazana ozonga te ozonga te ndenga zana bino mobo ebirene abire yende malobande nga benga polémique ezandeye en tout cas je fais coucou à toi ma sœur depuis Londres Lissi Kaniki moi sikitoko toza toujours na René aboma biso mabe René nazongi na question yo selon makambo ya Ferregola ndenga lobaki Ferregola lobi ke chacho eza rumba te mais sikoyo yo mambo wana selon ndenge kendele na ndenga lobaki mutu na biso Kofi papa na biso Kofi ya betra musique à chacho mais pour naie eza rumba te yo lobele on est na offert à lobaki bon la première des choses batulora ba Kofi Olomide baza ba initiateur Kofi Olomide nga na mona kaza lokola empereur Kofi Olomide a colonisé la musique ya Congo ti sikoyo ba ve na biso ba lwambo ba yaka na ba style na bango ba ve na biso juna jana na akufa kututa za en style na ye kufa ozo comprendre donc baya ebele babimaka ebele mais Kofi Olomide ayaka na chacho oyoyo et puis Kofi Olomide era bandi makambo musique c'est-à-dire que ba Weranson phénomène ngia ma leader na PCMbo te ba papa chéri no ba bandi ndulete ba série wana miamu ba série wana buleka yo mo buleka ba série wana ba série wana vient na biso Kofi Olomide olata ba bubu bien machopanga pati de l'effet fani na makolomo bondo donc buleka kelo de Kofi Olomide ce que ba série wana aye siko chacho Kofi Olomide ça la clip a chaka misapika to comprendre te so lukara nini o comprendre mais Kofi Olomide a colonisé la musique ya Congo ti lelo
Soki musique a Fally Ipupa. Ogi musique héritier Watanabe. Il y a Ferregola, il y a Weranson, ainsi de suite. Bango tout. Bazo Yemba, Tchatcho. Parce que quand on parle de la rumba, nani la biso rumba. Parce que vena biso nani oyo vena biso wendo yela biso rumba te. Le Rwanda TV na biso ayaka boloba kinini loka ba style wana ebeta vraiment lisute ba style a mikolo eza Augustine ngai façon nanga ya koluka René Abilizano na biso no yo sa partout musique yo siko René Abi yo sa nani yo zelanga nazo fongolela yo siko ba parenthèse pour comprendre que tout le roi ba Koffi Olomide bato toko négliger tant to bengo icône, c'est-à-dire il faut y a innovation. Koffi Olomide aye vraiment na tchatcho oyo til lelo ba musicien tout ba yemba na kata Kongo nga po nanga na mona ba comme baza ba orchestre et interprétation. Po ba biloko Koffi abeta ba koka kolongola yango vraiment te. Mais bazo ko se débrouiller pas mal. Et puis deuxièmement, il faut que nous respect na mutango na Koffi Olomide. Koffi Olomide na quartier latin ndenge zalaka na quartier latin ba musicien belé balongwa. Où est-ce qu'on a parlé là sur les échecs ba oba échoua na passage ya quartier latin. Ba nani wana ba Jean-François Ifonge ba bima bandoki na quartier latin nani ba Gibson kutu to ba raté soki malédiction to pe nini ba Soleil Wangae ba nani mususu wana tout ça là. Donc même pour faire quartier latin bandi Fally pour pendant na côté quartier latin te. Mais Fally quartier latin na moment Fally à côté quartier latin, il y avait toute une génération ba longwa quartier latin. Sans impact, sans idéologie. Fally pour pendant la période d'inaye ba tupe ba ekoya ba mususu pe ba longwa ba kenda ba sala ba academia ainsi de suite ba longwa ba kenda sans impact, sans idéologie. Mais na kata quartier latin aujourd'hui là, on a quand même l'honneur de dire que notre Fally Ipupa ko wapi azali pe ko représenter pe drapeau ya mboka azo pesa makambo par rapport ya expertise. Et alors koloba ke notre question alobi ke tchatcho parce que ce que total ce qu'on a ndenge ya aura musique ya Congo c'est le tchatcho. Même si vous chantez le rumba odemba c'est-à-dire quoi Koffi Olomide avait fait une mixage entre le rumba odemba et quelque chose nde epesi résultat et tchatcho parce que Koffi Olomide cherchait à faire une différence entre ba oyo bazalaki avant ye na ndenge ye aye na ba oyo kokuta na terrain. Donc il avait fait une mélange, il y a musique ya odemba na musique ya batu mususu oya kutaki abimisi résultat aye na marque na ye tchatcho to landango tina ba film Nigeria bandumba bazobina na masuwa moko boye batema tchatcho osati Koffi Olomide nzembu vraiment l'aise. Donc makambu Koffi on a sala toko boya jamais tchatcho et Ferregola je disais Nias azali parmi ba artistes munene na katsa mboka oyoyo depuis nga mana bandio ka musique a Ferregola non na moni Ferregola a té innovation te peut-être innovation toko ba regarde-moi par rapport ya confinement voilà. Bisous à toi, patience et Chibobo, moi ça m'a beaucoup banque. Yonde, batika yo. René Abig, toi toujours quand on sujet à Ferregola, bon ndenga lo batike na musique, ba trophée et le bien l'autre côté. Pour na yo le bien. Bon, bah trophée ça quelque chose de très important. Musicien, il faut trophée et zala. Parce que trophée et zali kola qui savent vraiment que musicien oyo aso sala boulot na ye vraiment na ndenge esengeli. Vous comprenez? Donc trophée zali très important. Musicien ce qu'on soit trophée te na vie, c'est qu'il faut omitali sa malamu okota ba prière. Trophée et zanine. Et zali titre de mérite. Bazota la ba condition et belé. Bota la son, bota la vidéo, bota la qualité, bota la consommation na yango, bota la réaction na yango na public de ba makambu wana tout wana. Bazo tenir compte na yango. Vous comprenez? De bazo tenir compte na ba makambu wana presque tout nde yango moni na suka ba tali ba lobité un tel azo mérité qu'on soit trophée. Et alors il y a de cela ba mikolele qui fait rigoler pe ba ta ko PCP trophée moko boye par rapport il y a artiste au azali na voix donc meilleure voix d'Afrique
Bon, t'es qu'on décorer, faire ego là. Ezali peut qu'à trophée. Donc, c'est-à-dire que Ezali vraiment un impact makasi dans le monde, il y a des artistes et c'est ça vraiment de l'importance. Voilà. Ok, on arrive déjà presque à la fin de notre émission. N'oubliez pas de vous abonner hein, quand vous regardez comme ça. Aimez, partagez, abonnez-vous massivement. René, dernière phrase, n'a pas sonné, j'arrive. Voilà, merci beaucoup na Chandel Battant tout maman Paradis, Ota la biso Blandine Osako. Donc maman nanga Jeannette Bonjale na pispe mbote na maman nanga Blandine Poutou. Ya koloba 3 ezalité donc bisiko mo erreur ezali bo mais kempe ko réagir na ndenga ba commentaire to koyeba prochainement ndenge nini ya ko changer to pe ya koyeba ndeni ko sala analyse pour ekenda encore malamu. Merci beaucoup pour l'invitation na yo Rit Mwana Muluba. Merci. En tout cas vraiment René Abiri, merci pour répondre à l'invitation à biso. Très chers abonnés, vous étiez trop nombreux à regarder notre émission. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Je fais un très coucou à ma famille. Là, je vois ma maman que j'aime beaucoup, Joséphine Kandé, mon papa chéri. Lui, je l'appelle le King. Patrice Misenga Moutasala qui hérite Zala Oyazali. L'éducation à Nyons. Je vous fais très coucou. Je vous aime tellement, nos abonnés. Abonnez-vous massivement. On se retrouve à la prochaine. Si tu as solo il y a un gars qui se passe. RDC New, RDC New, René Abiri, le Macron, pacificateur, c'est Lenda, c'est Malamu, vous abonnez, abonnez-vous massivement, Bana monde entier, Bana Dar es Salaam. Bana Kina, Trace RDC News, Bana Poto, information à source sans parti pris. Abonné, Moutoua qui m'a dit, René Abiri, Bananga, le défenseur de la presse. Trace RDC News, Bassi Balala.